Bonjour bandeko bana mboka, toujours comme d'habitude quand toloba toujours na ba mouvement bandoki. Mouvement bandoki eza moko ya eloko oyebimi na kati ya magazine tokomi wapi. O boyebi o bokosomaka à tout moment. To se retrouver na kati ya siège ya UDPS. Bomoni makambo oyebimi lobi. Ça dit ba militaire ya UDPS o babenga base. Lobi batombokaki. Mais tango batombokaki bato bazalaki na makoki ya ko gérer bango to koloba. Eza ba cadre. Tomonaka mwana mboka Augustin Kabuya, tomonaka mwana mboka Jean-Marc Kaboun. Lelo to se retrouver na moko o babengaka général, c'est-à-dire moto a dirigera troupe. Mwana mboka o to bengaka CG Eteni. Aza muto amayele boyebi aza docteur, mais asalaka musala ya hôpital, aza pe engagé na politique, azo diriger parti IDPS. Yango tozo tuna à partir ya ma discours na bangolobi maloba na bangolobi comment na mwana mboka président UDPS Oto bengi na kombo ya Fati, bamusu ba bengi na kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Yango tozoloba lelo tozotuna mwana mboka CG Eteni o babengaka général. Lobby après discours na bango. Ko retirer ya mwana mboka Félix ya lobby kenon azongeli base, azongi na discours au congrès o ambition batindaki ye. Lelo bokoyoka ye moko na munoko na ye, mitune kozala ya biso et ya ne kozala ye moko général Eteni. Bonjour mon amboka. Bonjour ndeko journaliste. Comment na yo lelo olamuki na kimia? Nalamuki na kimia makasi, nalalaki pe na kimia, nalamuki na kimia. Comment na lelo micro ya ndeko Elezer nga ndeko Fofana ko ya liboso na yo? Ba militaire IDPS lobby kotomboka o batomboka ki. Bana poto ba province nyonso ya RDC balingi batuna ndenge nini ogeraki parti? Bon, il faut na pesa moi précision moké na zali secrétaire général adjoint. Donc secrétaire général titulaire eza Jean-Marc Kaboun. Mais na kati na biso nyoso wana mo lingomba na ye na biso toujours gérer parti. Na ndenge oyo bozomona parti ezokende sikoyo. Depuis Kondo président na biso Etienne Tshisekedi akufa. Ti sikoyo biso. Donc, Bissoan est à Félix, secrétaire général Kabound, Nabiso, adjoint, secrétaire général adjoint, toujours géré parti, dans sa partie, et Mathis Makasi. Alors, pour la zonge la motuna, oyo makambo eleka ki lobby, na kanisa bo yebi ba origine ango, c'est-à-dire to kota ki na moi lingomba ya ba politicien Sambo. Politicien Sambo oyo mutu na motazaki na moi ba réflexion naie. Alors il fallait to sangana biso nyoso na groupe wana pona to combattre oyo azo bebisa mboka oyo monsieur Kabila na ba troupe naie. Il fallait to combattre bango, mais il fallait tozwa décision na ndenge ya lisanga wana zaki mabete. Mais sikoyo ekomaki mabe ezalaki ndenge makambo eleki kuna na Genève ndenge bango bakenda kuna ba ebandaki liboso mokolo samedi ezalaki malamu tubandako yoka mwa basango tout ça mais komi mokolo ya eyenga makambo ebaluki toyebite parce que ata batwango sambo oyo bokopona moto je crois que ba critère eza et moi ebele pona kopona moto parce que ngai ata population ata mon école gardienne choix wana ezalaki penza réfléchité na yebite loko ni etindaki bango ba pona choix wana président na biso na ndenge ya démocratie azalaki obligé à signer mais biso ba troupe na ye o totikalaki wana ba oyo bazala na poto bazalaki contre yango moni président na biso na ndenge ye azalaka koyokela masse parce que boyebi IDPS oyo eza parti oyo ya masse parti ya peuple congolais oyo peuple congolais azotia espoir nango makasi na pression azwaki wana na ndenge ya démocratie alobaki a signé makambo wana mais peuple sikoyo biso tolobi na ye a retiré signature na ye yango monaki makambo ndenge esalamaki lobi ye a retiré signature na ye et puis makambo continue normalement donc biso toponaki ye azala président UDPS pendant congrès et puis tout tchaki peut représenter UDPS na maponomi oyo ya
neti président de la République. Oyo olimboli bien na balimboka. Mais mutuna oyo peuple azana inquiétude. Balobi kuna baebaki keno mwana mboka Félix na mwana mboka Vital Kamerhe nde bazalaki ya face. Keno oyo numéro 1 oyo numéro 2. Nde esengaki keno bayokana moko abima. Mais moko ango il faut abima, il faut représenter peuple congolais la bakouchi nyonso. Tozalaki na 11 provinces, tokomi na 26 provinces. Oyo akobima, il faut azala présenter na 26 provinces. Mais comment on a choisi à mon amboka Martin Fayoulou, à sa moko opposition toyebi. Mais hier a se trouver place sur un candidat comme un déni pour nous à cadre. Bon, moi na limbola kiawa, je crois que biso tozala kunate. Omoni bato wana baza bato ya mayele ou bazala kuna bato sambo baza bato ya bwanya, baza na ba intellectuel ne ba na lopoto. Mais na yebite lo ni ne pusaki bango ba pona Fayoulou. Na lobite que naza contre Fayoulou, Fayoulou aza parmi ba opposants ngana respectaka awa. Makasi aza combattant makasi pour le peuple congolais. Mais malheureusement combat na yewana et komi penza na poids oyo ekoki kozala ndenge ya ba UDPS. Alors bato bazala kuna o bato abwanya sambo bazala kuna, il fallait pas réfléchir na ndenge wana. Il fallait pas yeba que ceux qui botier mutu oyo population ils s'attendre na yete et ko bimisa mobulu bomona ki lobi ya ndenge to maîtriser ki bato balingaki batumba ndako oyo batumbi kuna liboso to maîtriser bango to sali makasi nyoso tout pona to maîtriser bango to bengi bambandaka to bengi bambujimai to bengi ba Lubumbashi to bengi ba Kisangani to bengi bamboka ebele pona to maîtriser batu ndenge nini bazalaki déçu. Alors yango wana na président na biso tozalaki na conversation tolobi ya wa moyete tala population ndenge zozala yepa tala na bilili kuna. Alors yango wana omoni a retiré signature wana parce que population et se décider ndenge mosusu bato sambo bazalaki kuna bayeba que Congo oyo soki bazozwa ba décision na bango batalaka peuple ba intérêt mosusu ezala te soki olingi ko engager toute une nation. Mbongo tokoki ko adorer mbongo awa te parce que bato mosusu baza kuna bakansaka moto nyonso tu bakoko somba ye na mbongo mwana nyonso wa Congo koko somba ye na mbongo. Aucun jour akosomba président na biso akosomba biso bana UDPS na mbongo bayeba kango kuna biso tozobundela peuple congolais biso tokokende liboso ti tango peuple congolais akozala libéré tokolinga yango te président na biso Félix akolinga te biso pe awa ba généraux ba général na généraux ba généraux adjoint na ba membre ya UDPS tokolinga yango te. Félix akoya awa tokoyamba ye akosala meeting ata na makolo tokokoma na ba Équateur kuna bambandaka balisala na makolo tokokoma tosala campagne bambushima tokende makolo biloko ndenge wana tolingi bambongo te ya salité oyo ya moyibi ya peuple congolais tolingi yango te. Donc bayebaka que biso nyonso tout toza sima ya mbongo wana te. Mais koyoka message na yo lobby nazalaki awa na meeting tango secrétaire général Jean-Marc Kabunda lobby mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azonga awa s'il s'agit ya kosala campagne na makolo ndenge ozo confirmer asala ngo mwana mboka Félix a honoré bino a réagi na 17h a lobby azo senga bino bato ba oningisa nzungu ya UDPS e bandi na yo otozwi lelo à quelle chaleureuse. Quelle stratégie vous avez à place dans le président Céline, dans le président du Parlement debout, comme un message au groupe ça a un mouvement bandit. Message au Nazolingana proposé et aboyé parce que Nagolo Batek les a confirmé parce que Nazolingana Solana secrétaire général et puis Nazolingana Solana directeur à cabinet il y a président Nabiso Félix pour nous préparer accueil moko ya kosakanate ya kafu pour na candidat Nabiso na élection présidentielle. Donc toko yambaye na kanisa soki bandimi toko kende na ti na stade ou bien ti na place oyo toko sala
asala discours ndenge ye moko alobaki akosola na peuple congolais tokokende na ye kuna. Je crois que c'est une proposition que je vais faire na secrétaire général na biso na directeur ya cabinet ya président. Donc ekozala accueil moko ya kafu accueil moko ya malunga mpona to prouver bato que UDPS ezali président Félix azali. UDPS ndeko journaliste oyo monaka oyo ezali rempart ya suka mpona peuple congolais, espoir ya suka. Biso bakambi ya UDPS toza na conscience na yango. Tokoki ko trahir peuple ata moke te. Tala ndenge bayaki awa. Bato bayaki awa. Bayaki awa. Ganti baye pona kotambola. Baye pona bayebi que espoir na bango eza pona UDPS. Donc ce qui UDPS kwei espoir ya peuple e kwei. Bana diaspora toyebi que boza kuna pona awa ezopela moto. Nga moko pe na fandaki na diaspora pendant très longtemps. Mais nazongi na mboka pona na bunda bitumba ya mboka na ngai. Mutu okoki kofanda na mboka mususu koleka ndenge kofanda na mboka na yo te. Ndenge toyebi. Omoi ndenge bazobenga na biso na Bangola, ndenge babenga na biso na ba Congo Brazzaville, koboma biso tokoma neti soso, bakomi koboma Congolais neti soso na nzela tout ça akufi et puis esili wana. Toza batu ya Nzambe. Biso na UDPS toza na conscience wana. Toza batu ya Nzambe. Toko bunda pona bato bazo boma kuna pona un jour biso nyoso tuto koma awa na mboka na biso. To juir pe na mboka na biso to fanda awa to banda okende susu na ba étranger te. Voilà bana poto boza la calme. Bozo bunda kuna tozo mona makambino bozo sala kuna biso pe tozo bunda awa na kati toza elongo to bengana baini ya Congo ba miyibi batoyo bazo piller Congo to bengana bango bino na dibanda bosa la pression biso wana kati pe to sala pression. Je crois que Nzambe akoyoke la biso. Moi liloba na Ndeko Eliezer patron ya magazine to konya. Patron ya magazine je crois que Ndeko Eliezer un jour to nga to sala émission na ye na ganza ye pe aza candidat sikoyo na ganza yango a se retirer moi moke. Ya za même muzaki na lukunga place ya za. OK, azo yamba mais na rolinga vraiment to sala émission na ye mokolo mosusu parce que na ça non émission na été na lukaka na mona gaya za na mo réflexion mo ya bien nga pe na go pesa mituna ya bien na kati ba réflexion wana. Donc Ndeko Eliezer ce n'est qu'une partie remise na ganisa mokoto kuta na yo. Je suis prêt pour na ça l'émission na yo ndenge otuna ka ba mituna ya peuple ndenge osala la peuple. Je suis content mais il y aura une occasion où on pourra faire une émission ensemble. Bonjour mon ami. Bonjour Ndeko, bonjour Balandebiso, partout dans le monde. Les lobes koyoka masolo. Les lobes koyoka masolo parce que mon amboka Félix a retiré signature. Mais a retiré signature, a signé qui na ba mafia. Oh. Oui, a signé na ba mafia, ndenge ba bete ki masolo libanda, ba mafia ba bete mbata ya sima. Ba bete mbata ya sima yango ba c'est ndenge ba ko bimisela biso kutundaka la bien. Quand on a la bière. Non, mais d'accord, dans le but, on a la bière. Mais, M. Bissot va bien cancer, ça va la Mickey. Il y a Mickey vraiment dans la Mickey. C'est ça en Afrique, ça y est, Linga. Mais, dans le il faut comprendre le langage de la zone belayo. Ndaka la côté de moi, musulman, c'est ça. Et ça, musulman. En tout cas, les connexions, il y a des gens qui ont présenté dans la télévision. Il y a des gens qui ont depuis 2011, tu as ma solo. Si les lois ont une fonction, on travaille toujours. Il y a des gens qui ont présenté dans la télévision. Mais les lois ont à travers le magazine de mouvement Bandoki. Question à propos Nixon, les lois ont la lutte pour une. Ah, vraiment, tout d'abord, tu as parlé de lobby, tu as dit mais lobby, qui 4. Na liakika pour avancer na liakité. Lui besoin na boto cité comment vous repère ça président Abino 48 heures arrêtez le signature. Papa on a pas ça pouvoir. On a comme ça président. Bazouanat. Bazouanat moto commissaire président. Bazouanat ça na le loba. Yango à prendre acte na oyo baza lobby. Aza leader nan ya banzete. A leader a banzete.
aza leader ya peuple. C'est-à-dire peuple a se retrouvé combattant au besoin de permanence, besoin représenter peuple. C'est-à-dire talandenge Congo lobby ningana kikin ba Congo Lubumbashi Mbujima yo ba permanence et Panzani ba tumbi pour na kolakisa ke balengi sensate balengi sensate pour zanga musuni c'est-à-dire ezana base te leader o bato baza kozela mokili batiaki mato na Genève balobi non tozela maboko pembe Fatima na mboka oyo akosunga biso tolia ndakala tomela na soupe mais 500 wana ça muke koleka ndakala siko 500 koleka ndakala bolande malamu alobi aza candidat pona baluka moyen ya kokende na élection c'est-à-dire bazolinga na dialogue après dialogue bayoka bakablo poste toke na élection après 2 ans 3 ans ce couple na bango bacheli folo on a prouvé que dialogue wasi pas 45 yet hein yo ta oza candidat député candidat président mutumoko bo albitu na jonc selombo on a eu caution na bakiselo na mbo mususu mais sala kolinga nango sopani pe mais Fati aza manipulable te hein Fati aza manipulable pour bato wana bazo tcha bango mecha ba président obi il dépend ses boutiques te il dépend ses parti politique abi boteka kala boteka il dépend ses kala bazo akize bino boteka il dépend yango te mutu aya wala aloba kengana za mukolo idepesa ya toto tekela idepesa nani o eza parti politique ya solo eza te kutu bato mosusu bazo mo ngana za candidat bo baza pena parti kutu ata boutique eza bien mais likablo baza ba makablo bazanga bato aya kaka wana vandi abet solo ba mas razo ngi palais mais nazo biso mwana mboka foyi nazo yakini Félix azokita tokotana leader. Bon, Nexotokomi Nasuka na otuna ce que le président Félix Asengi ça dit accueil moko chaleureuse. Nzambe na ngai Fatima boko pembe bakalisa ki bakolia yo bakomela yo lokola soupu. Malandi biso bana poto tozo bisa bino boye. La sepena ya mingi dengo benga kindengo bolakisa ki ba inquiétude na bino ba souci bozala ki nango mais ye wana komi ozonga mboka. Tout l'ex-sabango que l'UDPS c'est une force, l'UDPS c'est parti à peuple. Toko le mamingité, beaucoup moins de mobilisation. Toko sala mosale, todo senga na bino. Bosala randere bosala kawana ba banderole, to matsa ba banderole. Bosala de bosala kawana to bongi sa sécurité na biso na pesa no festation na mettre à palais na ndengo sala ki pona baja sécurité na biso po bazo ba carte. Pour la mobilisation, il y a tout ça déjà banderole. Richard Tapet à Hollande, EDTV. Ah, EDTV, Bambo Tebele, Richard, Bambo Tebele, vraiment, dans mon équipe, ma solo. Ah, dengo zobeta ma solo, kuna, au tirala qui s'y maté, on a déjà mon pronami. On a mon pronami, on a déjà député. Richard, on a déjà député. Pour Okolia Bango, on accompagne Okuna, pour Tala, Dakolungakin, pour accompagner Okuna, pour Okoleka. Mais bandeko vraiment bosunga bosali sanyo sopo to équipe sécurité na biso mukolo wana parce que banguna basali bosunga biso bandeko le matériel to bando sali ça dans quelques jours pour comme campagne zo banda bo simba bosala numéro nanga 089 75 66 276 bo benga ka bosala ko boko sala 089 plus 243 89 75 66 276 Nixon boyebi ndeto betaka masolo ba banderole emata campagne zo bana dans quelques jours botika la simate bo salaka nde bo salaka po tolonga ndakala tolia yango tomela na soupu vraiment mobilisation tokolobate faut to communiquer kaka Fofana lobi comme on ozaki na bilamba ya bitumba mais lelo na mono active veste na chaussée la kisimi ouais il a aussi déjà que karaté tozo comme ba homme d'état avec Fatima Boko Pembe. Ça dit oh là que ça va que non naï de peste déjà tous à déjà près na nyonso tous après pe tozo bisaba tuge lobby to bimisaki Félix Tshisekedi na libulu abankosi mais comment na babi fils mukoko yo za na moto na kisi ya moto to ndeni pour le bazo mona oka oza pembeni na moto ozo sala ba interview ozo zikate za kinini le premier za na moto wana banda otumba ba corps à Genève wana na banda ko tumba ba corps oyo ya bato baliaka bien bato bana na bango batangaka na ba var bato bana na bango baza bien bayebi pasi te nanu
bayebi nanu batunaka papa nzala eza nini na banda kotumba bakor na bango wana oyo basalaki na Genève. Pelobi fils moko otakaki mwana mboka Félix Tshisekedi makasi au comité à niveau ya koloba na ye parti eza ya ye te. Ouais, nalobaki vérité ye mpe ayebi ke parti eza ya ye te. Parti oyo ezali ya biso bapeuple oyo Tshisekedi atikela biso. Parti eza ya ye te. Bato ebele balobaka ke IDPS biso tozalaka bafanatique ya Félix Tshisekedi. Il fallait bamona lobi ke ndenge toza wana Félix Tshisekedi aza collaborateur na biso pe biso IDPS biso nde tokontrolake yango nomoni tosali oyo babengi opération $1 ou plus. C'est-à-dire vous rappeler que aza président ya IDPS mais aza mona musala ya base. Aza autorité morale tende batu balobaka IDPS eza fait privé te. Lobi nde tolakisaki ke tozalaka bafanatique te. Mais toyebisi batu ke makambo esalamaki ya kopona ndeko Martin Fayulu eza vraiment nde tomonaka na équipe nationale olie baklasse bajoueur oyo vraiment basentraînaki bazozwa bazoklasse bajoueur à 10%. Yango nde toboya bino fils moko koza n'importe qui te. Tshisekedi dans son vivant ye motanoma yo oza jeune o longola jeunesse ebele na soni. Tshisekedi ye moko anoma au national. Félix Tshisekedi asengi accueil chaleureux pe a réservé copie selon nenga lobi na Top Congo ezanga fofana te eza magazine to komi apité na bakisité alobi bo garder accueil chaleureux pe azana makambo ya ko expliquer bino ndenge makambo oyo ebimi kuna mais secret comme national okoluvi lobi nini comme stratégie to ndenge nini oyo koningisa njungu to okoprofiter na communication na awa oloba neti nini. Ouais Fofana, d'abord nazo remercier to komi wapi parce que boza parmi ba chaîne à liberté o bozo sunga bayo kaka même ngongo na biso IDPS po na ba radio pe ba télévision po na ba radio pe na ba télévision ya 1000 collines communiquer na biso etika la koleka kuna tete na remercier ndeko Eliezer honorable mwana kololo pangu po ya yaka ba misusu ba yaka wa susu te po basi babunga nzela. Le problème ali mwana mboka Félix Tshisekedi azoya tolobi kaka boye na niveau ya mikili na niveau ya poto boko memeti na aéroport bo accompagner bo pesi mbote au revoir aya na Kinshasa. Mais biso tozo préparer koyamba ye na oto bengi ekoya mwana nzambe banani bakoyamba ye peuple congolais akoyamba ye ekoya maboko pembe banani bakoyamba ye peuple congolais akoyamba ye dato bombi teni exigé eza pembe pembe et créer bokeseni biso nyonso na aéroport Andjili après programme eza mwana mboka Félix Tshisekedi na carrière solo akosala meeting ndenge ezalaka na Sainte-Thérèse pona kokoka kolobela vérité wana mwana mboka Félix Tshisekedi akosala meeting oyo ezali donc bokoyoka vérité ya makambu ya ba complot esalamaki na Genève biso na minute oyo eza oyo babengi carrière solo c'est-à-dire IDPS tobona biso mindondo baya ba poignarder biso sous dans les dos tozwa déjà ba choc ebele. Merci mon mboka fils mukoko mais mon mboka Kamega lobi ke ya soutenir Félix no boyambi ngondi bon na yo kiango toza suna ba promesse ya toza besoin na ba promesse te soka ko sala ngo na me conscience asali yango ba congolais ba mona toboto memela ba congolais makambu mo boye ekoya susu e choqué ebi makambu a Félix oyo e pixé ba mère rebelle na niveau ya international ba crise makambu oyo ba opposant ba salaki dans la minute il faut to e bandeli toko gérer toko memela ba tusu ba contrat moko boye te
balobaki bako soutenir te. Peuple congolais a soutenir Félix. Merci beaucoup. Toujours na caméra tozana trésor zolo. Moto o asungi epenge Fofana atelema boye bozwaye ndenge bozwa. Tokomi wapi to mouvement bandoki, c'est une équipe. Tozana ba monteur, tozana ba caméraman. Ya on a ça toujours na bana poto. Biso to yebani na Kinshasa. Tango tolo ba to yebani sadi mwana landaka lokolo papa naye. To leki o maele alandaka lokolo ya yaya naye. Ngai Fofana na landa lokolo ya Eliezer Tambwe. Yango pe lelo bato musu na poto bazotuna banda kala ozalaki wapi. Non, na vie il faut que zelaka chaque chose à son temps. Ndenge le trésor zozo to koti awa ezata na biso ekoki. Lobi tozalaki place oyo. Ezalaki PTT ponga Fofana te mandenge na telemi oyo. Mais grand frère Richard Tapet ayebi. Grand frère Richard Pangi oyo alati Congo na mapeka na ye ayebi. Fofana azanani. To se retrouver awa pe bomoni. Kokoma nanga na siège ya IDPS après réaction à président na bango, après discours ya secrétaire général na bango, boyoki parole d'honneur au tozu cadre secrétaire adjoint mon mboka eteni docteur o a confirmé que yepe azaki moko ya diaspora o ya fande be na mikili ya poto mais a décidé afanda aw na ko remercier balandi nyonso ya tokomi wapi balandi nyonso ya mouvement bandoki RDC Monde ekozana Milouze moto ayambi bango eza Richard Pangi na kosenga na Amos Lubaki achela biso spot ya RDC Monde pour na déplacement ya maman présidente pour na Milouze pour na installer RDC Monde na Milouze. qui ont solo moko zo bengisa ba congolais donc on lobi ba congolais baya au fali solo ni les awa le 9 décembre. Bon, le 9 tu as invité RDC Monde. Donc RDC Monde à Kouya na Milouze. Donc tu as invité bango pour baya tout sur na bango pour comprendre c'est quoi l'RDC Monde. RDC Monde banani ba koya pona o ba koya koyoka pour ba pasana mitune belo ba mitunaka. Si, tu bien si il y a staff mon RDC Monde bakuzala awa. En commençant par maman présidente Pauline Lumumba. Donc bakuzala pe donc yé muta présider séance conférence wana. Donc voilà donc vraiment tozo senga bino boye belé parce que les ali kambozo concerné vraiment biso nyonso tout ba congolais. Donc RDC Monde Isaya yo Isayanga Isaya biso nyonso. RDC Monde ya yo yanga ya biso nyonso initiative ya malamu il faut to tombola il faut peut-être to poussango to benda kate mais faut to poussango pour RDC Monde ozana biso balobi olobi le 9 et vous le 9 décembre donc na 15h. Le 9 décembre na 15h awa na siège ya ba congolais sika ba congolais ba kutana kana na adresse ko pesa adresse ko na ba ko ba Basel ba ko 37 rue des Abeilles. Donc 68 200 000. 37 rue des Abeilles, 68 200 000. Beaucoup de place ba congolais ba kutanaka à Champagne. Na siège ya ba congolais place association Je suis congolais bazalaka. Awa. Donc eza place à bungate marché za pembeni awa utunika rue des Abeilles. Pangi ko bakisa pona bandeko ba ya bandeko banani ka ba congolais ou bien ba ya pe. Non, tout ça pour inviter les cognos surtout dans Bami à Congo. Le problème c'est que les ont un problème là congolais donc on a vraiment des besoins des Congolais. Donc tous allez belé et puis voilà quoi. Alors les histoires on a besoin de Congolais non d'abord. Congolais ko zanga te ceux qui zangi c'est que pour zana doute na yo ezali kama ba Congolais surtout to la tango. Ndeko ndenga ba otote abiso lelo to reconnaître la mérite abatu. Il faut reconnaître tant bazar bon il faut reconnaître Ndeko Eliezer tant azo bimisaka ba initiative ya kitoko boye asali pona yete pona famille na yete mais asali pona biso nyonso ba congolais faut to za to tombola ngo faut to bana ko reconnaître tant bazar bon Ndeko Eliezer merci encore na initiative oyo tozawa na pona kusene je suis congolais na Milouze baza sima RDC Monde. Amos Lubaki ayoki ndenge tolobi bomoni bino moko sport merci na Richard Pangi o azana bolingo ya Congo o azana bolingo ya équipe ya tokomi wapi oyo azara na souci na biso
na koloba na bato nyonso o baza na poto o alingi atindela Epenge Fofana eloko o alingi atindela Trésor eloko o alingi atindela équipe ya tokomi wapi eloko agence eza moko na Europe mobimba eza JFM service na bandeli sadi na minute oyo na poto agence eza kaka moko soko olingi otindela ndeko na yo eloko olingi otindela Trésor Zozolo eloko olingi otindela Didier Kiku eloko olingi otindela ndeko Eliezer eloko olingi otindela équipe ya tokomi wapi eloko tinda yango na JFM service sadi bar 22 azo charger yango ekokangama le 18 sadi kende na agence ya JFM service amosa kolakisa bino ndenge ba conteneur ekitaka chaque fin du mois bar 22 bazo kangango le 18 pona biloko ya décembre JFM service toza wana pona yo agence ezaka moko number 1 JFM service aussi le temps ozopesa biso courage toko décourager te merci na mona mboka Eliezer Tambwe au monde ba remercier yo babi toujours courage na musala osalaka